toye liboso na yo Nzambe toye kosopa mitema na biso epai na yo nde mokonzi ya milimo na biso. Alleluya. Alors, vous jetez les joies de la parole de Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu soit loué. Nous allons colorer sur la main de l'Éternel. On avait dit que cette main était invisible, mais elle est agissante. Cette main est puissante et cette main est capable d'accomplir sa mission même de loin. Parce que la terre entière est sous ton pouvoir et il contrôle les visibles et les invisibles. Sa main peut aller prendre dans l'invisible pour donner dans ce qui est visible. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes là où nous sommes, faisant ce que nous faisons, cela n'est pas par chance. Et c'était par chance. Moi encore, mais c'est du moins par la grâce de la main de l'Éternel qui est sur nous. Et dans le quoi agir. J'avais dit que lorsque la main de l'Éternel est sur quelqu'un, tu vas sentir que Nyoso est de temps pour la malade n'a pas moyen. Lorsque la main de l'Éternel est sur quelqu'un, alors encore un moindre pays et qu'on baigne dans l'anzinzi. Alors on va pousser la première la main de l'Éternel, il y a un mot sur les amis qu'on a autour. Et ça a aussi la publicité pour la culture est-ce que nous avons on fait voir. Dans le livre de Tanguy à Job, souvent les prédicateurs ils vont présenter Job quand un aspect moko, il y a un mendiant, il y a un pauvre. Pour ça, que vie à Job est dans 3 étapes. La première étape, nous n'avons pas mort Job. La deuxième étape, nous avons vécu Job. À Bolivie, qu'on a eu Nyos. Et la troisième étape, nous avons dit que Zongi c'est la Job. Puis l'autre Oyo a fait ça qui, la première étape, et la restauration. Donc, il y a un balanigoso, et dans la bénédiction du Job. La deuxième partie est que Nzambe a dit qu'on met un foyer à Job. Et la troisième partie, Dieu restaure la vie de Job. Malheureusement, plusieurs prédicateurs présentent seulement Job dans ce portrait. Azaki mendiant, Azaki pauvre, Azaki malheureux. Mais ils oublient la première partie de sa vie. Tout le monde a un mot que Job fut un patron dans leur époque. Dans leur époque. Il fit un grand monsieur, Azaki n'importe quitté. Alléluia. Dans le chapitre 29, verset 1 à 2, Job Azali ko regretté. Période où Aza a regretté période de l'équipe. Alors, oh, ce qui n'a pas la sanze et le corps la sanze et l'équipe. Ce qui n'a pas le corps la boule et l'équipe. Na basanza wana na bandabeta makolo musikate lelo na na mikoleleki na zaki boete. Alors Job a souhaité que Nzambe a ralenti makambo zonga sima. Job a souhaité que Nzambe a reprendre makambo nako sala autrefois. Et ils ont en arrière comme dans le passé. Alors, Nzambe, ce qui est collé et cause à le collé à Nicoleleki. Alors, tous les amis, Papa Jo, Nicoleleki est à Kindengeni. Comment Nicoleleki va nous savoir? Alors, bien de Nicoleleki, à ta point, on commence à Kindiao. Et c'est là qu'il y a un taxi. Parce que nous avons
mikolo eleki tobendolia mutu na mutu soso moko na bona sali na ye mikolo eleki na bango atelelama mbala misato minene na mokolo moko me na lelo oyo mpona bakoma kaka na awa kaka awa na nini oyo na bakoma beta makolo banda watiki ngasani na makolo lelo oyo tokokabola Thomson moko bana nyonso na kati ya ndako parceke eza suti lokola mikolo eleki te azoloba ete na mikolo eleki nga jo na bandeko kosukola na crème bandeko boyebi valer ya crème te na ntango na bango eza lokola moto apaka mafuta ezali plus cher na ntango na biso et ce n'était pas donné à n'importe qui opakola mafuta ya crème oyo euti na libanga so otangi texte wana omona alobake mafuta na bando opakola bando euta na libanga alléluia alléluia abi lelo oyo tokomolambela na poussière ya mabaya mais les jours autrefois tozalaki na cuisinière bande dans la ville arrive des fois makambo oyo bando omona fois parce omona osute en fait je voulais dire qu'il y a des étapes dans la vie où tu ne vois que le noir omona pembe te omona ka boile na boile abi na ntango wana $100 ezaki eloko pamba kutu na bando kamela yango bato 10 000 francs ezaki obana bando ke nango classe bebiso mbongo eleki na ndako oyo basi okontrole te ezaki na tata moko ayaki na mbongo ya diamant ebele azoteka diamant aye na mbongo atie na motu ya mbeto na ntongo yaki te so asalaki nini wana mwana moko akoti ezaki na matete awa akoti azwi $100 azosoma mikate azwi $100 azosoma mikate tikomanga mikate mona $100 na kamwa azwi mbongo wana apesi mwana na mbongo mike lokola 5000 francs ebele atondiseli ye apesi mwana azwi la mikate azongi mbongo nyonso atiki so mwana tikali kotuna aza mwana banani ti alandela comprendre eza ndako songolo azwi $100 azongiseli bango azwi ka mbongo na mikate bandeko il arrive des fois mikolo mosusu l'abondance eleka na kati ya ndako mais il y a aussi des temps oyo babenga ya vache maigre oyo nde deuxième étape ya vie ya jour sikozokanisa bi ntango tozalaki na ntango wana ebanosalema boye te 10 000 francs ezalaki mbongo na bato opesa bato transport mais lelo oyo yango opesa bango juste 4 ans outi bakinga sani 400 francs change oyo yanga 100 francs mais na ntango wana bano change te yo tokende otenga na okende na delfo futa combien awa ti ville afuta 500 kuna tofuta 300 al change elanga 200 francs mpo nini parce que bozwi ekiti jo bazoregrete alléluia mais quelle est la différence entre le temps ancien et le temps ici nini yango ezalosa esali différence wana jo bazorépondre alobi na ntango wana dans la Bible bien. Alors l'Éternel veillait sur ma garde. Quand le chapitre 1 alors Nzambe abando kengela na vrai linga balobi ko sengela abando surveiller nga. Ça veut dire mouvement nyonso na bando sala Nzambe azo courant nango. Et le comment te bando échapper Nzambe. Voilà pourquoi tango wana ezaki kitoko pezaki malade. Nzambe azalaki lokola sentinelle mpona kobomba mpe kobatelanga et puis lokola moko azalaki gardien abandaki koapprovisionne nga ntango aotala azangi nini sapato ekatani opesa ye sapato alléluia ata leli nano baye te Nzambe atindi ndeke mo likolo bayeko donc l'éternel est au courant de tout ce que Job faisait tika ete Nzambe azala garde likolo ya mutu moko na biso ki Nzambe andimi azala gardien ya vi na yo ndoki ata aza na réputation ndenge akota te aoyokinga malamu te na biso ki Nzambe azali koveille likolo ndeko na ngai les choses vont marcher comme si le diable aza na vacances. Alléluia. Amen. Job oyo bakanga so tangi livre Job azoloba quelque part que tango
tie moko azoipusa na bi ngai otindanga bato bacomprendre te tala so oza na mpiaka so oza na mpiaka ata mwana moko aza pembeni obengi ye mpo andima eza pasi bapapa na lobi ya solo talukuta so oza na mpiaka aozala papa na bino me ntango oza na la sheri eza boye te so oza na mpiaka bandeko na nga mebi nzika ekoma elengi so oza na mpiaka oluka mutu akotinda me ntango oza na mbongo bandeko na nga tout autour na yo omona bato bazolekalekaleka ntango fongi moko bengi abomi koloba alain déjà aline akoma déjà ntango na babili okasi obenga bibiche déjà nani bili abinga ye pourquoi parce que ayebi ke liboko na nzambe ezali kola moto oyo so babengi batindaka oyo mwa bamike mike esa nini ekotinda tobete yesu abongo makasi alleluya alobi na ntango wana so nabengi motu mpona tinda ye abanotimba facilement me na mikolo na komi ntangaka livre jo okompa jo bazolobake me sikoyo ata mwasi na nga jo bazoloba ngo abe ata mwasi na nga mpona kondima nga ekomi pasi bandeko sala tu na vi na yo oza na la oyo biso oza na mpiaka te ataka ndenge oza libanda mwasi aza na ndako obenga 5 fois aza kuna nakoza to na loba solo mpo nini mpo na mpiaka mpo nini parce obeteli ozodépendre na ye jo bazolobete na nyonso wana ngolo na nzambe nde ezalaki le tout puissant veillait sur moi c'est-à-dire nzambe azalaki surveille a vi na nga enfin ke naza na eloko moko te oyo ememaka susi na mitema ya motu alobaki mokolo ya vendredi bandeko bazalaki awa nayebisaki bango so bandeko koloba sur la traversée balobi ntango yesu apekisi mbongo na mopepe calme ekoti et j'ai dit quelque chose bandeko que soki nzambe apesi biso ngolu kofongola mitema ya bato ebele oyoka bakri kati ya mitema ya bato soki nzambe apesi biso occasion tofongola baservo ya bato oyoka bakeskese na baservo ya bato mpo anini boye mpo ani boye mpo ani boye tozala kosenga kimia na nzambe alleluya job nzambe alobi bible elobi nzambe azalaki likolo azali kovei likolo na nga nzambe alobi bien sûr naza na posa ya bato baya na likolo mpona kosala louange adoration mais yo liwa ntango ozokende nga nzambe nayotala ye koboma ye nanu te comme l'éternel abandaki koveye likolo na job ayebisi lwa boma na gauche boma na droite mais vi ya job kosimba te alleluya ayebisi mpiaka alobi nga nzambe naza likolo na ye azoveye alleluya azoveye likolo na nzala mutu wana job nga nde naza surveillant na ye alleluya oyo naosakola ntongo lelo ke liwa ekosote yo naosakola ntongo lelo ke nzambe aveye likolo na yo oyo nyonso emaka basusi na mitema bato ekota na motema na yo te oyo nyonso ebomaka bato ebomo sikoyo te il est vrai kokokufa me naosakola kokufa sikoyo te parce que le tout puissant aza gardien likolo na yo alleluya azomona ndenge liwa ezoya mpe akotinda yango mosika alobi te akotinda yango epo banani me nzambe ote liwa mosi eske ozalaka na bete yesu maboko makasi alleluya yoka nzambe bandeko na nga loboko na ye nde ezali kosala ndenge wana avantage na biso ezali que c'est l'éternel qui fait la garde mokolo nzambe azali kosala entretien na satan mpo na ntina job diable azoreconnaître alobi nzambe soki job aza ndenge aza parce que loboko no eza likolo na ye soki baennemi na biso bazala kotémoigne mbeli bakolobake loboko na nzambe eza likolo na ye amen parce que ndenge tomeki badisposition nyonso tozwi oyo ezaka loboko ya nzambe ese olandanga abe ennemi nyonso
bazaki sincère bakosakola balobi tomeki mwana mobali tosali tosengeli kosala me tomoni ezaka loboko ya yoka batata moko boye na ntango ya kala bazali na ekili ebekili ya kala babandolata ndenge moko so babi bakobota bayokani bango nyonso mokolo wana bakike basi na bango bazeli bana bakobota bapreske mokolo moko oyo wana bamikolo bayebi yango sikoyo nekili na bango bakani baboma moko na bango toyebi te asala nini bakaneli ye bazwi poison babi lokola tokenomela na bar toketyeleka na vere na ye osalini akokufa bakei na bar oye na ntango kala bamesa bar nde ezalaka sele n'est-ce pas bafandi bazomela ti kidiba oyo azalaki na poison asalini abwaki na vere papa wana mosusu ale bayokani bango nyonso totombola la santé batomboli batuti bakopo point ntango batuti bakopo nzinzi akoti na vere atata wana batyai Alléluia. Amen. bato wana batalani moto wana obela so masanga c'est normal que nzinzi ekoti n'est-ce pas bato basali nini babwaki tata wana masuba eyaka te masuba esali nini atelemi akosuba batale balobi biliaki yebisa ye nini lokola ke suba ya mbalo efe simba loba ya mbalo osimba bazwi yake suba bazwi batie na bavere na ye papa wana azozonga batala ye na elonge basala lie osimba ntango azoya oyi babale ya kala nde ezalaka bato bazali trop sere sikoyo azokota akota azolingana basanga esala esopanaka te esalini esopani na ya bango na eno esalini esopani bango na bango batale balobi nzambe alingi na ye te nalobi esalemela bongo na kombo na yesu aleluya bakombeka yo kasi bakolonga yo te bakotia poiso kasi omela yango te parceke le tout puissant loboko na eza likolo na yo bango na bango bakotala aleluya tala yoka so omoni bato bandobuniso bavandi nie seke basi bazwi réponse mais baza na courage te bayebisa yo mais entre bango batele balobi totikaka alobi telema loba totika kaka loba totika kaka aza mutu moko abu accord de la main de l'éternel tobetele toboko makasi kanda aleluya aleluya bandeko na ngai nzambe ayebisi jo bayebisi satana ayebisi nzambe alobi mekaka kolongola loboko no likolo na ye omona ndenge akokoma bandeko ntango ka nzambe alongoli likolo na loboko na jo nde boye makambo ebandi kochange ntango ka nzambe alongoli loboko na likolo na jo basituation ebandi koya bandeko désirons et souhaitons que le boko na nzambe elonga likolo na biso qu'on nous prive tout mais qu'on nous laisse la main de l'éternel balongola biso nyonso babotela biso nyonso bapesa biso nyonso tu so baotikala batikala nango so babotela bakele nango mais dimwa loboko na nzambe etikala likolo na yo so loboko na nzambe eza likolo na yo biloko bango bazwaki nzambe akozozela yango pasa alleluya tobumela mpe tosepela ete loboko na nzambe eza su likolo na biso voilà pourquoi toza na intérêt ya kotambola kati na bobangi nzambe kosakanaka na ngolu na nzambe te kosakanaka na ngolu na nzambe te tambola yasu na bobangi nzambe ndeko na nga mokolo fresh na to shadaka ali kotémoine azolenga na ndako ayebisinga bipapa makambo oyo nasali otandane nazala perdi nazo na mosala te minakezwa mosala wapi na ambassade natambusaka deuxième personnalité ambassadeur nayebisi ye papa oyo eza loboko na nzambe nabisi na bi nakosala oyo nyonso ke loboko na nzambe elongwa likolo na vi akompli te nayebisa eloko boye nabi omoni papa bolimisa papa na mama soki bazosangana bana bazopambwa me kaka kosangana wana soki moko na bango bimi libanda eboti nini malédiction na kati ya ndako elingi oloba nini ka ndenge toza boye so nga na bandi kosala bisalasala malédiction ekoti loboko na nzambe elongo likolo na bino ça veut dire
Je suis le garant de la sanctification. Je suis le garant de la bénédiction. Et je prie Dieu que nous allons battre la main. Malgré même ça, il faut que papa Roger na vie. Parce que tout le monde a vie accompli. Il y a milaina de coups bakoya. Il y a peu maintenant moins de bakosala. Mais tu es ton bon là. Et tu nous allons soutenir les bisous. Pour que le peuple on va dans le Seigneur tout temps la kaka na bobani nzambe afin que papa moi. Amen. So na komosala bisala sala bo mona pela banda kuna bino ba ina passe koti mitumi se koti ya mona ko le ko na nzambe zali ko na biso que Dieu me garde encore de le craindre. Amen. Amen. On va te la sous la bande ensemble pour te bino pas moi. Alléluia. Amen. Dans mon bino ko pas maman biso to sali ni to pas moi. Je disais à quelqu'un que au combat nous saboter au moins les gens qui vont à l'église aller par contre basinayo et ça problème daté et ça succès attend au moquer mais quand Dieu va enlever sa main sur toi au moins dans l'église va dire au kauka parce que par exemple ça sous-souté pas malade côté pas blocage de problème au lieu de dans ça c'est ton problème parce que au côté qui n'a pas Satan et que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, beaucoup d'ensemble, pour ça, nous allons dire que l'écolo, dans l'église, où il vit accompli. Désirons que la main de l'Éternel reste encore sur nous. Dans verset 3, Job a dit qu'on comparait la main de l'Éternel à une lampe allumée. Alors, yo, Zambé, tant que le bon connaît à qui le colon n'a Mouinda ayo. Et l'année qu'on peut le colonanga. Bande, sur le poko nzambe za le colon mutu. Et là le colon mouinda. Partout à Tubaza va son mouin à logo nzambe. Faisant qu'il avait fait la lumière nayo. Et tout le monde me regardait. Et vous voyez que l'Éternel est avec cet homme. Bande, si la main de l'Éternel est en action dans la vie de quelqu'un, il n'a pas besoin de faire la publicité. Et ça va nous comme sous les kala. Pour nini? Pour que ceux qui les kuna atati ya boulot pour qu'ils la soute. Tu ne pas ah kuna il a faute. Quand vous avez la jeune, je me souviens année 85, 87, 88. Vous avez la jeune au tambola. C'est j'arrive dans ma grand frère naé, on a essayé de moi qui tombe maé. Sont OK, to comme elle motobi eroyo ba lambe pa banan sont OK to olia et pas ba tel sont OK lero ba lamba to olia. Sont OK to olia kuna to bimi to comme si dans zela to lebi ah wala to comme eroyo et pas banan to olia to sont OK ba pesa mso ticket to OK to go ba no comme tina tana ngaba. Quand tu as déjà, tu cibles, tu as que kuna la main de l'Éternel de ça. Kuna eza bisika bikauka, so tu viens kuna uza bisoka mai omela, tu l'équipe. Tant que ça va gêner. Amen. Et puis on fait ça la soute, pas de ce comme micro. Là c'est ça vino. Et puis tant que ça va gêner, au quartier, au dessus lipa, mapa, au dessus lipa. Au quartier namu, au tient la poche à droite. Aussi, on va aussi la poche à la poche. Est-ce que vous voulez avoir un élément? Amen. Amen. Je ne sais pas moi le quoi la vie les kawanate. Comme ça, si vous n'avez pas bon taillot. Si on tient un mot dans le bord à droite, il on dit ma petite ça la ressoute. On dit le mot dans le bord à gauche, ma pocket nam dans le bord à. Si on est OK, question pour côté mon boy, bois tu vois. Et ça va monter. Alléluia. Tous les cas qui n'a visité wana. Bandika to tout à tolia. Masama okali na tolia. Dis tolia ke. Ma ikeli tolia, madame tolia. Tolia na mkoko la kato tout à tolia ngo. Vous faites la tolia. Alléluia. Et tout ça extraterrestre. Alors je vais sur le bande konanga que le bande va projeter ensemble les colonnes et je l'accenda.
projeter ensemble. Et je l'accent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque le projecteur, la main de l'Éternel est avec toi, la lumière de Dieu est pour apparaître les coronavirus. Donc je voulais dire que lorsque la lumière de l'Éternel est sur toi, tu vas faire peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Ah, Zambénanga, pour comprendre le malamté. N'a bien que ça, la moquette, mais le résultat est belé. Pourquoi? Parce que le bon Kwanzam, mais ça, les corona. Alléluia. Tout ça, c'est le mot à Teka, à Tchombo, à Zalabiswa. Beaucoup de choses, à ce qu'il y a na ville, na 13h. Mais il y a des tombes tournés au Kénéro, à l'idée. So nzamba zanayo, okoma ka sikoyo, ozongi pe ka sikoyo. Amen. Oyebi-te qu'est-ce que c'est la main de l'Éternel sur quelqu'un. Okoma baningo bakene tongo batekite. Mais ozokoma ka sikoyo, okutene kriamo baningo kozela kayo. Oteki pozongi na nda. Na osekete loboko nzambe, eba nozalikola bino ndenge wana. Osala muke, na oza résultat ebele. Kwa nini? Parce que nzambe azalikola epozana yelongo. Alléluia. Dans la onction, il y a moins d'efforts, mais beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur la personne. Parce que solo beaucoup n'est pas na yo, ezali corona yo. Et le corps va passer 10 ans pour pas jouer. Yo ça la 10 mois pour jouer. Alors ça quoi l'amour. Nabi et le corps va passer 20 ans pour pas jouer. Yo ça seulement 2 mois pour jouer. Sur le corps quand ça mais ça li corona yo. Fiançailles va passer 5 ans. Bino ko ça la 5 mois. Nabi te ko ça wapi. Na ça quoi. Que sur le corps quand ça mais ça li corona yo. Parce que toi c'est ça que là si. Parce que 5 ans va le comme ça va jouer. Mais yo non si ça pense comme ça là. Parce que le corps quand ça mais ça li corona yo. Alléluia. Nangombe belé. Bayaki avoir biso bazana biloko to ana ngoti. Pourquoi quelque part? Parce que la main de l'Éternel est sur notre église. Amen. Alléluia. Bato azotala baolo bate o ezaka lo kwa nzambe. Verset 4. Même livre. Je vais été Nzambe abaneko yako visiter régulièrement ndakunanga. A verset likolo ezaki abaneko veiller. A verset 4 alobi Nzambe abaneko yako visiter nga tango na tango. Bandeko, imaginez-vous que Nzambe azoya ko visiter ka lo tango. Vine aux ambenga. Nalo babadi bangate. Ah? Nalo batrante. Nalo bape ko konjeri kabila. Mais Nzambe akila likona se. Animeka kotala ka tango na tango. Yo bazo bete tango wana. Nzambe ne ko kotala talanga. Ça veut dire soka moni loko mozo tango la malamte. Aza capable de sa solution pour les amours. Alléluia. Alors il dit que tala ngomba la moko. Atanga alobi ba talanga souvent. Lisuna ili kolanga. Oh Seigneur, na bande la Kenzambe, ala notala mutumoko souvent, allons le longiner du corona yote, allons la bise du corona yote, et tango, osa na agenda Nzambe, à programmer. Alléluia. Bandeko, soki Nzambe, azali kola kotala yo, yoka siko résultat, je vais aller biso. Alors il tango Nzambe baneko ya kotala nga, soki nazo bima. Soki nazo bima pona kende na musala te sika ba mudamu bakutanaka avant même na koma déjà ba bomisa na place. Amen. Oh Dieu. Je m'abise à baner kotananga après na ngalobi avant même na koma ne sika oyo ba mudamu bazalaka. Parce que na tango wana e banosa na lokola parlement ndenge ezali ba grave no kutana ba notable ba muta muntu ba to mayele ba no kutana place songolo ba mona ba bazali ko discuter et ba okata ba faire. Ce n'était pas donné n'importe qui. Parfois nous arrivait que ba no kele ko louer ba tuna musika o ya zolo ba très bien ba ke ko somba e ba ke louer a e pas le belabino et les gens se rencontraient la musika moko ba zo kutana
pour discuter. Et ces lieux-là, c'était des notables, des grands, il y a ville. On voit, est-ce que vous avez maintenant, je vais vous dire, tant que beaucoup de gens ont été colonanga, et que nous avons visité Nambala. Avant de comme si nous avons baza, nous avons besoin de tout nana, à revendre wapi. Na kiti nini, na place nini, alors qu'il y a comme l'anté. Est-ce que vous avez entre les banques, vous allez discuter, vous allez installer chaud dans la condition de la malade. Na obonde nzambe ke nzamba pesa ngaba sondengo wana avant de nakoma ça précéder na bato bakolo pourquoi parce que sur une dimension vie n'a changé ba tout soit le ciel le bleu amen amen parce que tu vas bango bango akovanda wapi parce que tu vas bango bango kiti ni akovanda baluke la kiti baluke la job kiti kwa nini parce que le boko nzambe zali corona bande si la main de l'Éternel est avec toi tu auras des choses. Oh, parfois, on va conseiller d'ailleurs nos salaires. On va dire que si on pas la main de l'Éternel peut toucher quelqu'un. Oh, même au monde est long, il a été. Beaucoup de peine à y noter. Mais nous avons 6 000 motés. En quelle circonstance mon capable pas pour et 6 000. Donc, quand on a été dans la vie, on a été biso. Tu sais quoi, on a été soutenu. Yoka. La vie de Tosawa, Mutu na Mutu, Azama Mutu, Nzamba, ça la quoi Bibisaye. Amen. Vous avez dit, la vie de Tosawa, Tosali, Mutu na Mutu, Azama Mutu, Nzamba, ça la quoi Bibisaye. Soit dans Moussala, soit dans la relation, soit à continuer à porter son molo et si on va continuer. Amen. Parce que la main de l'Éternel est à lui coronario. Nzambe, à ça la va considérer le colon de Pamba Pamba. Je vais le dire, on va voir Nzambe à lui corona, parce que tu as ta voix comment, parce que non, oh, Zoya Zamoninga n'a vu sauter. Nzambe tombe dans la dimension mon corps, qui va tous comme respecter. Amen. Est-ce que vous avez la Nzambe tombe dans la dimension mon corps, va tous avoir son respect pour lui. Parce que ma moli on Nzambe ne sale pas d'ailleurs. Nada baga pour la pasteur ke, nada baga pour la paté ya kate, mais na makambo sala kawana, Nzambe ko tombo la yo. Oh, amen. Alléluia. Je veux dire que makambo na ba sala yango avant même na koma, il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Ça se fait avant même qu'à koma. Ils ont précédé, ils ont eu avant. Il est possible que par sa main, l'Éternel a formé les gens avant même de corps. Il est possible que Babylone sous le Kotaka, Zabassa les gars qui déjà avant a préparé mon thème à Moutouana. Il est possible que si vous avez Moutouana de Belayo, que l'Éternel précède par son esprit à convaincre Bango que Moutouana a joué à la tombe à l'élo. Hier, je suis allé pour défendre les têtes. Mais dans Boutou, nous avons l'autre 6 mois à Potiphar. Vous avez Potiphar, hein? Pharaon et Potiphar. Pharaon, dans le Nouveau Testament. Alors, quand il y a tel point quand tu as un camarade qui m'a dit à Seigneur, il y a une maman dans le camarade qui m'a dit ah, maman paye. Les camarades sont là-bas. Sur la chambre, on va qu'il y a une victoire. On a eu soit télé, on a samedi ça y est. Tu dis sur la carte ma camunaye. Maman est ici, papa na lito et papa. Na buto ale lo na lalité. Pilate. Abi makambo na moni. Mwana mobali baza innocent. So il va tout sur la carte ma camunaye. Yo pardon, sukura maboko. Est-ce que vous voyez là? Amen. Ande konanga. So nzamba bazali kona ko ta même pas banguna no bazali pour te défendre yo. Oh Dieu. Tu peux te retrouver dans un milieu où tu n'as personne pour te défendre. Mais ça même peut faire que nous te montrons que tu es le maboundé. Avec ce moment, il y a un pilote à l'objet. Quand tu as un balloté, soukoula maboko. Parce que moto, azam osali ensemble.
Alléluia. Na osakola ke mutu moko place no so kutana c'est so kutana nzamba la msa mutu côté na yo na osakola ke bikana so kozala atozana ndoko tozana yate mais bisi ko sali nzamba sali Alléluia. Est-ce que vous voyez Joseph va se retrouver en Israël, en Égypte. Bateki pas en déconner. So bateki ça veut dire basala no balimba. Toi sur na posa na yo te. A comme l'Égypte. A côté de notre Potiphar Salimbeba. Bakamisi. A quelle prison muto lobela azate. Tant Potiphar comme c'est en prison, la moitié de Potiphar a lobby déjà et c'est là. Nguna ya Joseph Alobi a poussé à Zui. Est-ce que vous voyez là? Pour aller Azani Noko, Azani Tata, Azani Tata, on t'a côté là, Azate. Quand tu m'as demandé à la biso, aïe bien monté. Le col à quelle prison est si. Et ça ne va pas se passer si ça va venir à biso, il était qu'il vient à biso, il connaît pas ça. Alléluia. Ni père, ni mère, ni oncle, ni grand frère, ni une connaissance pour les défendre. Bandeko, ce qui les lots, ils ont le couverture, ils ont le benga, ils ont le général Songoro, mais puis ils sont tous les gens benga, ils sont les Nicolo. Ils sont capables de défendre. Joseph a connu la prison, ni Yaya ni Noko, mais Ngolonza, mais il est coroné. Le Boko Nanza, mais il est coroné. À partir de prison, à Limolindoto. Notre sali que pas mon conti, parce que souvenir naïe. La vie mon collègue sali est loco sala. Aujourd'hui, il va te loco mais la montée loco ni yango. Parce que tant oh mon Dieu, la même chose que sala bolam pose et battre au foot à l'homme colonie. Amen. Alléluia. Alimbolandoto mutwana yebate qui appartient à l'auto et ça fongo na pas bibisa na prison. Sala ka bolam ozoye battre et pas nane robota ni. Amen. Amen. Kolimbo la noto ka kolimbo la noto. On va la prison. Amen. Dimanche prochain tu vas dans le séminaire. Il y a kolimbo la noto. Pasteur Moazo yawa, as spécialiste, il y a kolimbo la noto. Pour moi l'église retourne à tina banda. Pasteur Moko bakanga kae. Na batwane. Pour nini? Et ça m'a bâtiment où on a un moko et bien que et là qui voit la sécurité de l'État, bah au na Congo Brazza. Sur la partie à Brazza, bah sengi, bah pèse le numéro à pasteur mon à Kinshasa pour qu'il va comme pas naïe. Pasteur à Brazza a vu à pèse le numéro à pasteur à Kinshasa. Tant qu'on va comme na beach, bah kangi bango. Tant qu'on kangi bango, boto qu'elle est pas naïe, bah bi numéro à mutuamo to qu'elle yango. Et ça bon ouais. Ba bengi pasteur wana tant pasteur wana ba kangi. Alléluia. Ba kangi pasteur wana ba ke kotsa na kasho ya sama bele ba benga wapi na Kilmazie. Na Kilmazie ezana kasho sama ba kotsa na kasho sama bele. Pasteur azoye bate ndenge na ko téléphoner atana ndako azoye bate lone ko iko sala pa bi makuna amona pete nada wako talikamuna ye abadika usambela sikoyo moko mususu asa so combien de jours déjà quand bazo luka pasteur non ça ça likamute ezoye banate ça liba azo défendre bazo limaita bi non oza collaborateur na batwana siko ba bimisi ba moswa de losuba so ngeni dans le bakei, mouvement attali. Chef Nabango, la batoana surtout, au Bakamai Batoana. Chef Nabango Sikoyo, Oyo, Azana droit pour libérer. Babibis Bango, na Batoana Braza. Batali, pour faire le yo, vous avez pasteur, n'est-ce pas? Elle est la pasteur. Abina Mona Kyo, non, la Samba la Shekina, la Mona Kina, la Shekina, on peut dire dimanche. Et ça, le Manakina. Non, on se la sagesse du serpent. Ils ont évité, ils ont le coup de tête. Et non, on va dire, non, ça, la tête, la tête. Quand on dit, madame, la tête, alléluia. Parce que on a dit, Moutouana a ébiété, à mon élan, mais tu peux être un homme, yo, te dire qu'il y a un Tchekina, la dimanche. On dit, l'église n'a vu chez Zayon. On dit, la yabi.
bande konanga bisika oyo za la coince so tamu na kobanga nzambe étant donné que le boko les likolo na yo nzambe konamisa mutu moko pour défendre cause na yo. Alléluia. Yoka adage moko ba français balobi atana lifelo ezana démon moko côté na yo. Ça veut dire quoi? Esika bandoki basala makita bango na bango osana mutu côté la yote mais le boko nzambe est capable. Et puis la moussa de momoko ton document entre bango la vie te ya okufate ya okufate ya okufate ya okufate na osaka la moke za bongo et que le boko nzambe et défendre pas banguna na yo. Alléluia. Alors bakamolo bepise bele bande konanga ndeko na biso mo grand chor autokufa ya 2 semaines ou 2 mois. Il pense de Christ avec histoire wana grand chor à cause de la master nae baleba na bango et comme tout nae à côté esprit avec la bandoki babi kala to je pesa mwana bi so bina tale lo nya mwana ayo kama apara bwa mwana babi ayo lo kolo za mawa siko to bwa ke lo mbaso ori wa kusuti okufa ezana ba ufuta basumu na yo fona bako na zaga amen. Alléluia. Na bizana ba bafuta masumu le boko nzambe zo likolo na yo ba muso bafuta masumu la place là. Bible zo loba que je donnerai des nations pour toi. Pour na yo na kopesa bikolo ba muso ba sacrifier les sika na yo. Yo te muto kufa le baronne ba kufa. Bika yo bika. Alléluia. Te bete yeso boko makasi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a encore le temps. Dans verset 7, Job a dit que lorsque la lumière de l'éternel, ça veut dire que était tangwana, mais nous sommes en analyse et tangwana zoloba. Tango loboko na nzambe zakiri kolonanga. Soki nazo tango na balabala. Ba jeune, ba banote na bano ba umela. Quel verset c'est ton mot là? Alors il t'a dit tambo la tawu na zaki na lo elenge ekena lo boko na nzambe zaki konanga soki na o tambola bampaka ba jeune bazo se retirer bampaka ba loba umela ça veut dire ba pesa ngambo ta lusito. Amen. Alléluia. Toka pour un Job azo accent na ba jeune ati accent na bikolote parce que ba jeune ba budara C'est la vérité. Tala ndenge tozawa ba mama no spesa lolati na yo suki otie ndenge nini otie kabelo ya $400 ozui na éviter otie chez les trucs combien olati so ndenge nini pona ba jeune mususi ya basi baza ba ko budeo mais mama koko wale osala lo moto parce que mona ya ba couleur ya ndenge na ndenge. Amen. Benge mususu aza mwana sazo alote na zo modèle out ba jeune mususu ali kabelo wana lati za 200 Jeanette wana lati eza ya 100 et papa ne wana to ba calculer ja priosa tant soit boudéo to ba confirmer. Est-ce que vous comprenez? Tu vois Job azolo que tant na banoleka oleke ba jeune ba boudenga et ba jeune ba confirmer on dit umela et c'est mon anga ezaki ba jeune ba se ba confirmer nga. Amen. Tala soki ba jeune ba confirmer déjà ba tout ba boyo ba sala mokili na bango. Pour nini? Parce que ba jeune ba se ba confirmer déjà. Ah oyo kinga bete. So ezaki na ba jeune ki tambo mbele ba telemi ba bete ba ko makasi. Alléluia. Alléluia. Alléluia vous me la confirmer. Je va dire tango lo ko nzambe ezaki kolona nga ba jeune ba confirmer nga. Soko poulenga sala kana yo parce que na kala jeune basi bandinga déjà. Et c'est mon avis cette église bien accomplie et la majorité va jeune basi va confirmer ministère là. La jeune amont va confirmer qui accompli et tous on croit que Nzambe azana ngambo ya biso. Alléluia. Alléluia. Parce que dans 11 ans azana le longo ba kando sali ko sala et sengeli et kene boso. Bandeko c'est très important au sala que batubandi mayo. Le boko nzambe tango za likolo na yo bandeko zana malamu na batu baza nzinga nzinga na yo.
Parce que la plus grande et la puissante machine d'une campagne, elles allaient d'être acceptées par plusieurs. Lorsque déjà, les gens ont battu la quartier après ça va venir en sumbo tété. Les gens ont battu les voisins là bas on va ça va monter. Et qu'on a encore boudé. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, il y a un exemple à Rosala Yango parce que à ce moment-là qui est temps on avait coquille. Ce qui va vous souhaiter qu'on boudé bango, il va qu'on boudé ôté à cause de la main de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Tala, tant que ça va indiquer, première fois on a Mobutu, et ça y est dans la 13e rue. Bah avec va éviter le temps on a besoin de Kala, boulevard, et ça y est on a deux parties. Parce que Mobutu a ouvert l'aéroport à son Kitaboui. Tout le même temps yambaye. Na mutema na lobi na obeta maboko te. Akangi good. Na bi na obeta maboko te. Parce que c'est parce que yamba au bout de finir les autres penza les autres côté ouais et comme il peut venir na obeta te. Première voiture électrique, deuxième voiture. Tant qu'on a donné long ya c'est bon ngamo maboko na beta. Na yeba te bandandeli mais na le tout fait na beta na melo na maboko. Bande konanga. Et ça m'a comme sous all ingate au salamo. Son jamba ça confirmé all ingate au salamo. Alléluia. Amen. Abi bato wa budaka yo nzamba on ba ngo bandima yo. Amen. Amen. Mais la famille na biso. Pas ni bozaka li comme so ye, pe bo ben ka ye, on di comme ga, bo ben ka ye, ndeko nanga. Ba ko comme wana cercle ezate ba nto ti poko. Tango yo zo comme so mi cercle. O bandima yo te basani bandimi yo. Alléluia. Amen. Tala, nzamba ko créer situation moko que ba bengi partout mbongo ate na fête ezate. Mais ba yo benga mutu moko ba ko tchelikate. Apesi mbongo wana. Famille va confirmer yo. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Azo ba ke yo va confirmer yo. Ça va ça le loko moko pour que ba ennemi na yo ba ndima ke nzamba za likolo na yo. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, c'est que l'Éternel n'a pas donné aux autres, il peut te les donner. Parce que tu n'as pas donné aux autres, pour un nika jour, sur un jour les cas, je vais te mélanger. Babi, que Job n'était pas n'importe qui, mais c'était ton Messie, un plus grand Messie. Ce n'est pas en vain que dans un jour les cas, tu vas te mélanger. C'est pas bâti. Ce n'est pas en vain que lorsqu'il passe, les gens se retirent. Les gars. C'est parce que le bon qu'on ensemble, et ça qui est colonnaire. Écoutez la richesse des beaux gens. Dans le chapitre 1. Et le Bible, je suis en train de dire pourquoi les gens se lèvent et saluent Job. Pourquoi les gens, parce qu'on a révérence. Autant c'est pas Job, c'est parce qu'il est un grand Messie. Alléluia. Bible Kazalaki a 7000 brebis, 70 têtes, 700 têtes, mais 7000 brebis. Chapitre 1. Et là, on se dit mort. Azaki a 3000 chameaux. Comment il va prendre 3000 Azaki a mort. Azaki a 500 paires de bœufs. Par ngombe. Moi, c'est mobile, 500. Fadé, ça fait combien? Bon, toi aussi, tu es en mauvais mot déjà combien? Mauvais mot, il y a bien. C'est déjà combien? Tu as $1000. Mais nous, ça en a 1000. Ce n'est pas n'importe qui. Bah, il y a 500 nes. Bah, punda. Oh, Bible est sûr que si on a été. Bah, je vais expliquer pourquoi ces gens se lèvent et donnent respect à Job. Est-ce que vous l'avez? Quand la main de l'Éternel est avec toi, l'Éternel va t'amener à une dimension à pécher du loco et son respect par la ninga. 500 paires de bœufs, 7000 chameaux, 3000 brebis, en dépit de toutes ces richesses, Bible dans le chapitre 1 que Job avait un bon nombre de serviteurs. Pour comprendre, 7000 chameaux. Elle va bouger combien? Pour les Ngombe. Ceux qui, par exemple, bouger c'est là, Landa, Bangombe combien? À éviter.
combien bouvier? Donc, on divise par exemple 50. Hein? 50, bateau va comprendre des bouviers la cinéma. Bouvier, et ça va capiter en gombe. Bateau attend ça va avec un bouvier. Pas les gens ça va comprendre la cinéma. Maintenant, on a 7000. Si on se divise que bouvier, on a au moins 70. Ça veut dire qu'il faut combien d'ouvriers? 700 ouvriers. Donc, il y a 500 paires de bœufs. Sur les Seigneurs, Moutimoko, attends, par exemple, 50 bœufs. Et Seigneur, il y a combien? 50 personnes. On a additionné le nombre de serviteurs. Ça veut dire que vous connaissez Job, vous avez Seigneur, ton n'est pas Job, parce que vous avez la salle là. On comprend l'été. Soit vous êtes influent et vous influencez le milieu. Mutu musuba otoseka apona bana na yendo mwasi na ye. Mutu musuba opeseka respect pona basali na ye. Yo manke mutandeli azana plus de 1000 personnes à foutre à bango. Est-ce que vous comprenez? Bateau va passer le bateau va job bongola. Oh job azali mutapasi. Vous comprenez? Balabi azaki na biloko wana avec un grand nombre de serviteurs. Oh Seigneur, ce n'est pas en vain. Le diable est en train de dire à Dieu que tu as béni l'œuvre de ses mains. Parce que le diable se rendait compte à Talibi Bouélé, à ce moment que nous avons dit le bon job, il y a une réponse à Satan. Alors Bibi Bouélé, biloko à Job et Tony Mokili Mobimba. À tout ni son mon job. Chapitre 9 que ce vote, vote dans la Bible. Nous avons tout à Satan, est-ce qu'on mon job? Cette chose c'est un ami puis Bouélé à Job et Tony Mokili. D'abord, tu n'as pas dit d'aide. La vie église et la vie accomplie dans la télé. Parce que tu n'as pas dit d'aide. Ça veut dire quoi? Et l'autre, le moutakana dans la vie, il y a un linga et il ne faut pas se faire la soutien. Qu'est-ce que cela a à voir avec la richesse de mort? Tous les sont au monde, Job. Mais il y a puis Bouélé na Tony Mokili Mobimba. Alors, c'est ça la vie. Parce que le bon qu'on a les colons, c'est pourquoi nous avons le qu'on a surtout. Oh, Zam. Zam, le bon qu'on a les colons, et que l'église est la nègre exatée. Et le bon qu'on a les colons, la vie accomplie. Et que le monde qui vit dans là, et la nègre est la karaté. Alléluia. À part les richesses, soit la nègre, autre chose, nous avons reçu ça pour nous enseigner. Puis, les autres, que Bana Job, dans le chapitre 1, dans le chapitre 42, Bana Job, c'est le plus beau fils, il y a milliers dans le monde. Donc, Job, c'est qui n'a pas de les gars qui parlent en soit quartier dans le monde. Dans le cas Vénité. Parfois, il y a commune dans le monde, ou bien ville à Kinshasa. Puis, les autres dans le monde. Donc, nous c'est époque dans le monde. Bana Job, so bâti ma miss na temps na bango. Bana Job mutaoso. Oh mon Dieu. Lorsque la main de l'Éternel est sur quelqu'un, tout autour n'a pas de comme alarme. Lorsque la main de l'Éternel est sur quelqu'un, tout autour de biloko ne kozaka bonzenga. Tala. Vous voyez que ce mutambon va zoter à ta joie pour sauver ton sa mère. Vous voyez que ce mutambon va y accaber la table au choix oyo. On a la connu bien. Vous comprenez? Ndenge toza osoyo mondela e wote yao. Asimi okaboy, oyo ka différent ndenge ndali osiba go. C'est bien sûr. Voilà, ça qu'on a fait la chair va venir là wote yao. Amen. Bon moi mukolo kama kamona loba ao, peut-être que na loba ngo bien. Mais mukolo mondela yo loba ngo, lokola za poso pembe. Ndenge na bino on est différent. Alléluia. Pendant qu'on est reçu ça, Bible dit que Job a combattu la dimension wana. Bana kitoko ya Job. Biloko bangobe bafuta ya Job. Ndako kitoko ya Job. Ale kabo batmatela makaka Job. Alléluia.
bato bato nyonso bandeko babiki na sikoyo jo bango nde nani mpo na nini kaka ye oh mon dieu mpo na nini kaka ye oyo aza na bangombe 500 ye oyo aza na banese ye kaka ye oyo aza na basala ebele kaka ye bana kitoko mpenza bapesi kaka ye mpo na nini kaka ye nayebisa motu moko ke loboko na nzambe ekosalaka bato bako botonga yo ke mpo na nyonso kaka ye lopango balunga kaka ye etage ya balunga kaka ye bavoyage kaka ye bamariage kaka ye badiplome kaka ye barelation malamu kaka ye balokatere kaka ye naosakola ete kala mingi te loboko ya nzambe osala ke bato bako baotonga koza kaka yo nayebi te motu yango aza wapi me nazosakola oyoka ete yo bato basala likuya mpona bafani kaka ye so ezaki ometele ye mpe basakola ba ye est-ce que ozokanga komi mona pamba te la main de l'éternel ekoclasse yo différemment na bato mosusu et lorsqu'il passait ces gens disaient pourquoi seulement Job des beaux enfants Job bapremier kitoko Job bambongome mafuta Job basali nyonso na mboko kaka Job mpona nika Job naosakola ekala mingi te yo okoma numéro 1 na niveau na bino alleluya yo kasi ko Job ntango ye moko songi na ndako ayebisa nzambe alobi nzambe pourquoi tu m'aimes comme ça oh Job avandi atali bato baza na raison nyonso kanga napesa nzambe nini alobi o nzambe bolingo oyo eleki monene bolingo elekeli nga parceke na bondima te ete nga nakoza ndenge naza boye yango wana bakoyebisa motu mokala mingi te alleluya alobi yango bakoyebisa motu mokala mingi te jobi ye moko mifani alobi nzambe Seigneur pourquoi tu m'aimes comme ça des beaux enfants tu m'as donné le serviteur tu m'en as donné des brebis des bœufs tu m'as donné kanga opesinga na komi référence pour la bato musu nzambe na sala nini so na le kabato tellement bandeko ça m'arrive des fois de pleurer lorsque je pense à vous j'ai dit qui suis-je pour que bato ba na vie accomplie oh mon Dieu na qui suis-je pour que bato assemble l'église autozali ndaka pesa bana pesa oyezaka loboko nzambe eza ngolo na nzambe ndeko nanga soko taliba na nzambe apesi yo soko taliba na nzambe apesi yo soko tali eloko songolo atozangi nyonso mais ya quelque chose oyo bato baoloba mpo andi kaka ye kitoko kaka ye diplôme kaka ye ndako malunga kaka ye telefone malamu kaka ye toso eza malamu kaka likolo na ye asenge ete siko ezali otelema tomona boko likolo mona bolamu na nzambe de tout ce qu'il fait pour toi de sa main qui est sur toi loboko na nzambe eza likolo na yo loboko na nzambe eza likolo na yo loboko na nzambe eza likolo na yo tombola boko likolo tombola boko likolo tombola boko likolo asiya